mbote lisusu mbote na bino partout dans le monde bozolo na biso na émission kitoko tolobela yango émission oyo epesaka bino toujours ba information sur émission epesaka bino ba actualité sur émission oyo elobelaka nyonso sauf rien lelo na sabongo na esengo ya koyamba bongo na kata plateau na ngai l'homme de Dieu Papi Kilolo to sabongo mokolo ya dimanche mokolo ya yenga Papi Kilolo akopesa bino mituna na biyano na bino oyo botunaka chaque fois bolela lela mabota la bino par rapport aux oleka na ba foyer aux oleka na ba vie quotidienne na batu lelo na sabongo na esengo lisusu ya kozala defa ba ekran na bino na ba chaîne kitoko oyo la force TKL na Sax Connex chaîne oyo epesaka bino ba actualité ya solo na sana plaisir ya ko présenter sur émission oyo na bokasi bongo ya Christian Soumaïl maboko trépied émission lelo ko sala plaisir bongo na kati ya binga mo pepe na mwasi ya pembe Lisette Tumba mwasi ya pembe le seul et l'unique moi c'est mon bien ça plaisir na ngai vraiment ya koyama bongo l'homme de Dieu Papi Kilolo bonjour ndeko Papi Kilolo. Bonjour Christian Sikou. L'homme de Dieu Papi Kilolo tout ça bongo mukolo yenga to sali dimanche je pense que tout ça na moment où il y a confinement tout le monde bazana katandako peuple de Dieu ba na nzambe nesto bazolanda na minute oyo na ngina pesa oka juste 3 minutes so yuko exaucer peuple de Dieu pour commencer to banda émission na biso na bo kebine. Merci vraiment pour l'opportunité de Christian. Oyo pesingai yako libaku malamu yako sola susu na bandeko yako partager mokolo ya lelo mokolo ya dimanche nangaki na yebisa na ndeko moko oyo azwi libaku yako landa biso ete Bible lobi na biso eloko moko lebeke nyonso ekoleka kasi liloba na nzambe koleka te tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas. En tout cas, mon frère, ma sœur, vie moment autozali, moment où on a traversé et longo, il y a Covid, il y a tout côté na katia ba confinement, oh le lo ba église, ça ko fonctionner te, ba institution belé, ça ko kanga, misala ezalité, na ko lingana e bisa yo loko na ndambo ya minute oyo ba pesingai. Mon frère, ma sœur, to komi na moment moko très compliqué, moment moko très critique. Moment moko oyo soki ozana kati ya distraction mingi makambo ebele koleka yo pana bato ebele bazomona moment oyo na kamwe na moni bandeko mususu bazo poster na ba réseaux sociaux bazo ba voilà ce qui va se passer après le confinement. Wow, eloko na lekelinga makasi. Voilà ce qui va se passer après le confinement. Batomboli ba bière, batomboli ba biloko ba mususu alobi ke ba courir vers ba maîtresse na bango do baso kende vers ba maîtresse ba concubine na bango donc eloko wana esala kinga pasi na mituni qui sait ce qui moment oyo zo traverser oyo komi ya fin ce que komi ya suka avant na continuer nani likanisi na ngai na ko préférer na otanga rapidement na Matthieu chapitre 24 verset 37 à 38 Bible dit biso boye ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. 38 le binabiso boye. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen, amen. C'est-à-dire que les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes mariaient et mariaient leurs enfants. De même, parce que apparemment, aux hommes, on dirait et l'autre ça les maté. Na solo batte que to comme la fin du monde. Mais quand même, l'autre na solo ngande ndeko moko attirer attention ya ndeko moko. Na solo attirer attention ya ndeko moko ayeba ete kaka ndenge ta Noé zalaki. Tango Noé azotonga arche. Et l'autre quand musaranga Noé azotonga arche na mukili. Ba mona ki liboma, ba mona ki un fou. Mais comment papa oyo na âge na oyo azotonga arche? Azotonga comment na ko benga ngole lo tonga lokola bateau mais azotonga ngo na mukili ola ke no tonga ngo pembeni ya mai mais bato bazobalisa bazofete kaka ndenge tozo vivre boye mais bayebaki te ke fin ezaki déjà na kati ya ko pusana Noé azaki déjà na kati ya ko sala arche biloko mususu ezalaka nga na benga ngo lokola ba matabisi mukili se suka nango kala nzambe pona ye déjà dato ya chapo na mukili suka ekozala ese komi mais peut-être la tcheka kande nga la benga ngo ça lokola ba pesi no prolongation ba ero ba benga ngo ba ta additionnel et puis so ba benga ngo na ba football de konanga nzamba ko ça la pona ye c'est déjà la fin mboka monde ça déjà arrêté mais peut-être o etikali ka kezalika pona batu o bazala ki un peu distrait ba meka ko
se réveiller bameka ko se réveiller pona bamona barega batala ndeko tala réalité en face. Hein, nous sommes tokomi na moment moko boye biloko eselema na na monde banda nzamba sala mokiliti lelo babiloko esalema te ya kokanga ba église kokanga ba école donc partout dans le monde ba aéroport, c'est-à-dire que ba avion et ça quoi atterrir c'est pour vous dire que ndeko il y a un moment, il y a un temps fanda réfléchir tala moment tokomi tia ordre na vie na yo mais un peu de l'ordre pour na koyeba to ebite ni ko koyela biso d'un moment à l'autre. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion au Peli Bakumalam Otozi Nangonga. Merci. Merci Ndeko Papi Kulolo na moi petite exhortation oyo exhorté bana nzambe. Je pense que bana nzambe on est supposé na biso partout dans le monde l'autre dimanche. Je pense que boyoki moi l'ité amuke oyo Ndeko Papi Kulolo la pesi biso et ni ko lobate lokola confinement aussi là bato suba sepela puisque bato mususu bazo kana ya confinement ici là pour ba ndenge nini ya kozongela ba makambo na bango oyo tantu ya mabe tantu ya malamu o basalaka. Ndeko Papi Kulolo naza vraiment na plaisir sur kozana na plateau l'autre dimanche mais mingi to kosola mo muke ba aspect oyo malgré ba période oyo ya COVID-19 oyo ekoteli biso pandémie oyo tomoni bakangaki ba église bien sûr to rumeli na confinement plus de 2 mois yango mais il y a des quelques-uns ba l'homme de Dieu ba pasteur mususu oyo baso sala ba prédication na bango a demander l'argent na bana nzambe batindela bango ba mbongo na ba réseau na biso lokwa ba M-Pesa ba Orange Money. Est-ce que na bona ki dernièrement wana statut ya moninga moko akomi abi kolanda mateya na TV za kelenge opesa no mabonza te opesa no dimité ce pour lingi otelema na puisque olanda mateya na niveau ya télévision. Est-ce que avantage ni nezali ya kolanda mateya na télévision bien kolanda mateya en live ou kopesa offrande en live ou kopesa offrande selon la moteur ya moto lingeli? Merci pour la question. En tout cas, merci pour la question, pour la motuna wana. Otuni motuna moko malamu bande comme susu bazo sala bi ba senga ba offrande na ba dîme à travers ba réseaux sociaux. Donc pour na bon, na habité bon moi na musala nzambe to sala ba na ba lolenge belé. Musala nzambe to sala ba lolenge belé. Mutu musu musala nzambe pour na Jacob. Alors bah on plusieurs fois. Hein? Pour na ye musala nzambe Jacob. Pour na ya zonga na sali ya ba amte. Pour na ye zali na nu cop na ngai donc moi eza job na ye. To boy te sa musala mo manzamba pesa biso. Hein? Donc ngala benga soit ministre de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on nous appelle. Hein? Mais soko za ministre ya nzambe. Musala oyo bato belé to koti yango, bato mingi to koti yango. Lokola cop. Lokola cop, mususa so songa lokola cop. Pour na ye ba amba so le belé le côté. Pour na ye sali ya ba amba so le belé le côté. Pour na ye c'est ce qui lui intéresse. Et le que ça n'a qu'à intéresser ye. Et ça n'a qu'à dîme na ba offrande. Donc c'est-à-dire qu'à développer même style, à développer même système. Il y a ressengi la ba dîme na ba offrande. Donc moi ba kemi na ba réseau électronique pour na ba senga ka ba biloko wana. Donc au moni na makambo yo Christian lo barango. Na makambo yo tellement ba opportuniste ba kotie belé kosenga offrande na télévision bo tiango na M-Pesa bo tiango na Airtel Money bo tiango na Orange Money mon frère bon na habité ça nango mabete mais ce n'est pas le moment moment oyo to traverser ils ont moment oyo plus ya kolendisa peuple de Dieu parce que peuple de Dieu na moment oyo ba comme on dirait un peu un peu isolé un peu abandonné parce que l'église est athée hein moi ba kende kuna ne banda ko ya ba réseau ça na problème il faut que nous luka pasteur ba solo là boy akini ko luka pasteur ba solo pas de problème mais il y a pas que église ne banda ko se réunir wana et banda ko jouer un grand rôle. Mais frère Papi s'il vous plaît ngai elo moko na analyser que par rapport à période où il y a pandémie oyo ndenge sala kala ba homme de Dieu ba ne ko rendre visite ba peuple de Dieu na bandaku na ba hôpital apparemment c'est comme si ba pasteur rebellé comme trop patron trop bureau mais ndenge ça y kalomo na pasteur moko ake na hôpital à côté na cellule mobo ya ipona ko prêcher bien ko tala comme so mundi mobo et comme kara comme otika la kabandimi au service ya nini ezakadi ya quoi net na ba période oyo
Ozo sarat mabonza. Mais si ko kende ko rendre visite ya bateau tam susu oyo bazana confinement déjà depuis kala. Ko ta confinement depuis kala bazali. Depuis fa na mbeto hôpital da confinement ya abimakate azana kaka tasu église ba ya komema. Est-ce que na moment oh zana ba homme de Dieu musuba ko no rendre bateau bongo visite. En tout cas, Christian, nous tournons dans très important. Et puis, confinement, coronavirus, vraiment, est révélé biso, bamakambo belé. Pour na bateau, basana misu, ya komona. Maintenant, bateau, basana mato ya koyoka. Na bateau, basana esprit pour na capter. Où s'est passé, moni réellement, nini, coronavirus est dessiné makambo belé. Et dessiné vraiment makambo belé. Pourquoi? Et le retour est très important. Oui, que Babiloko wana lelo na église ici là. Babiloko ba visite. Babiloko wana ici là. Car non zolo bawana. C'est-à-dire que pasteur, serviteur de Dieu mingi, mingi faut bino de bolonga boya faire bango. Donc yonde ya ka zo rendez-vous na bureau et puis à recevoir yo. Et comme moi cabinet moi ministre, le ministre mokili. Na ba ke le moko, na biboye. Bon, on songela après. On songela après. Tango batu basa ko ya. Mais lelo comme na moment où ce yonde faut que de faire bande ko wana. No moninga lo ba lelo moko. Au moins na makambo o tozo vivre oyo. Ba église so mona o ezaka ba église mabete. Ezana ba valeur oyo catholique azanango. Ti lelo. Ba benga maison mère non? Azana ba valeur oyo bomba. Batu mutoko sala olongwe catholique, tango olongwe catholique, mais tala ba biloko bien oyo saka na catholique. Hein? Na biso ko na biso moko ata ko tika biso ko godé. Koko godé akome ja mubange akome mukolo. Moi que dessus église ça la quitté. Mais ce qui m'impressionnait, le ko impressionné la période wana, ozomona sango. Sango chaque dimanche. Azoya kota la koko godé. Aye a exhorter moi quelques minutes. Assemblée pour na ye accueilli. Wana ba valeur o etikala na catholique. On se comprend? C'est-à-dire bande il y a témoin de Jéhovah. Pour na bango suivi et ça lokola donc ça lokola na ebitira ko benga nini et comment et côté na makila. Donc ceux qui frères na bango ça na problème au monde vraiment que non suivi église. Mais eloko wana nde aspect oyo biso réveil to bosana. Tala ba moment ya boy. Non, quand les alaka mais seconde et koufa. Oui, parce que lelo quand ndenge frère na biso papa na biso Patrice Ayembate, pasteur patron. Ça dit pasteur a son droit ya kenda bandako bandimité. Donc pour na ye, il faut bandiminde ba ya faire ye. Et puis chose grave, aux hommes pasteur, tant que tu as visité bandimi yango, mais ya lingi so bandimi ba ya ndako na ye. Na ba serviteur de Dieu mususu chaque dimanche, dimanche à lelo. Bandimi ba so ya ndako, basangani, basali moi prière, ba tipe offrande. Mais na kati ndako na ye. Mais hier, à son attente, peut-être le moment où nous a provoqué un kaka pona, pona a identifié quelle sorte, quel genre il y a pasteur au Bosanaï. Est-ce que pendant le moment il y a confinement, il y a une contribution à la vie et ça là qui à part offrande. Parce que soi-disant, bafandi non, bafandi, c'est-à-dire que l'offrande de ce côté. Mais ce que bateau la bengi bango ba brebis. Bible bengi bandimi ba pâté. Et en plus pâté asa fragile. En plus homme de Dieu et loko pe ne komo bisengai même na ba bureau ko yamba bato comment ya kopona. Omona ba homme de Dieu bazo préférer bato ba imine bazala na ba position. Soki mamo ba utaka ba silemba ko vanda na ko banda tongo ti ya kozonga pa moni musena nzambe te. Est-ce que lilo bango komi ya kopona ba catégorie ya bato bien ndenge nini? Oui Christian, ne peux encore répondre déjà. En tout cas, il y a presque la même question. Nakolo bango boye omoni église évangile lelo to côté na face moko to côté na face moko un peu compliqué hein to côté na face mutu comme viser mingi ba intérêt na ye hein mutu atala mingi ba intérêt na ye moko quand le barango église au na Congo na Kinshasa église na politique est presque le moko to comme na face moko hein obi so la politique na kini o la politique pour nginda politique na kini so côté politique c'est pour nginda o sala ngote pour na servir nation. Au salango te pour servir pays lobby. Mais aux salango na ba propre motivation na yo. Parce que aux a souci que lobby nga pena tonga, nenge ba matata mponyo ba tonga. Na tonga lobby, nenge ba kimbuta ba bandre kimbuta ba tonga. Vous comprenez? C'est-à-dire mutu au la politique, pona na politique ni asana bato ya sana kacha ko viser. Parce que bango basala ka politique, bangindaki nga pena la politique nanginda. Donc c'est un peu ça. Ndenge pe lelo makambo église peut te continuer la même phase. C'est-à-dire mutu au sambela pona
pasteur Soni Kuta Tonga mama na parler ceux qui na éviter ceux qui na pigeon na osambela pona nini pona pasteur Ngalas atonga parler danger donc c'est-à-dire pona era osambela asa ko s'inspirer on laisse s'inspirer na marche chrétienne lo lengeni bato wana batambola kina nzambe ye azomona kaka ndelengeni bato wana banginda lo lengeni bato wana baso bambongo le lengeni bato wana babonga c'est-à-dire ye azo servir nzambe na ba motivation donc na ba agenda caché na ye c'est pourquoi lelo oyo tant bato bakoti na bakambo wana ozomona pasteur asa ko se comparer na ministre oyo ya biso ya ministre ya mokili ministre ya biso ya mokili ye pas le comme ngapela ça ministre de Dieu ye pas ça ministre ya économie toza ndenge moko te parce que biso toza ba serviteur nous sommes les moindres de tous c'est que Paul dit alors biso ki ba bengi yo apôtre oza pasteur oza serviteur donc si tu veux servir soko lingi bato banda ya ko lukonde baso lukona sala esclave ya bato. C'est pourquoi même Yesu na ba verset biblique belé akende me ko la makolo ba apôtre et ça est significatif pour na relation que ça c'est-à-dire qu'il faut mi kitisa na niveau ya trop bas mais les loyo c'est-à-dire pour nous un serviteur de Dieu et comme le cola aux senga audience et pas chef de l'état parfois pour monnaie pendant que peut-être nous zawana aux kutana te pona kabelo mbongo mais aux ngando sekaka ke nazo souffrir bondela pona ngai bondela pona ngai c'est le docteur docteur akoya RTL mais docteur on a azo reporter yo ou bien eko ya mbona retard ou bien ko causer même ba mort ya ba malade donc c'est ça et loko tuni wana isa loko mwa motuya bandeko to cultiver loko wana kata musala nzambe zali tango bengi batona bandimi na wana lingala bible la lingala bengo ba pate ba bengo bango ba comment ils appellent ba brebis afaka fragile brebis alingaka balandela yi brebis alingaka bo o la kisentela domoni David na psaume 23 akiti na si alobiete ton bâton et ta houlette me rassure alobi l'Éternel est mon berger donc berger zali nzambe moi je ne manquerai de rien c'était ngai ndina zali pate ye asa berger na ngai ngana za pate tango nyoso na osala ba bêtise na ngai ko bima na nzela azo beta ngai na ozonga tango na zo koya na libulu houlette wana zali pona ko pécher ngai ko zongisa ngai likolo ya na nzela pona ko kende c'est ça rôle ya pasteur berger oza berger ba bengi oza berger landela ba pate même nanda peut-être ba moment o bisusu on peut la faibli foi et ça la faibli. Merci Ndeko Papi Kilolo. Je pense que les bottes ensemble partout dans le monde, na bokebi na l'homme de Dieu Papi Kilolo aza vraiment oyano la mituna na biso na oyobini botuna na bandaku émission lelo ko sala plaisir mingi na Chantal Ntiku mama social akendaka azongaka tantine Christine Kiyambo tantine Marina na kata France maître de Dieu Skumingu Ndeko Papi Kilolo confinement tovanika boye bakangi ba église kande tolobiana est-ce que bakangi ba église bien bakangi bandimi wow na banza ete na lobaka ngo na émission moko na lobaka na émission mon habite l'église du Seigneur mutu moko tako kanga église bako kanga église te na zo répéter yango église ya nzambe tango moana église bima pour la première fois na Bible si je ne me trompe pas dans Matthieu 16 pona ba comme mot église na kati ya Bible kobanda Genèse pona ba commencer comme mot église et comme mama likolo bâtiment te église comme mama likolo un individu mot église bima et ça révélation sur un individu c'est qui comme Pierre abi sur cette pierre je bâtirai mon église donc c'est-à-dire quand on parle léo bakangi ba église te ils ont fermé des bâtiments ils ont fermé des temples ba synagogues ba construction maboka bana na bato de bakangi mais l'église du Seigneur eko kanga mate na moni extrême ba tchena na réseaux sociaux balobi sata nazo beta to la bisanza balobi au moins na restero kanga ba église na yo nzamba lobi to salere yo kangi ba église te parce que na fungoli ba église belé mais na bandako ya bato ko leka kutu ba église yo kangi et belé fungami mais na bandako ya bato c'est-à-dire l'église c'est là où deux ou trois sont réunis Dieu est au milieu c'est ça l'église église ezali ba bâtiment te oko kanga église ya nzambe te église ba bundisa pe yango te tu ne peux pas fermer l'église du Seigneur bakangi de ba bâtiment bakangi ba synagogue bakangi ba temple mais l'église ndenge to fandi aw tout ça déjà église tout on ko partager to parler pe langue to prier pe to bondi pe pour na mboka parce que c'est l'église du Seigneur l'église o bato bazo sala lelo
Oh, par exemple, les gens vont négliger la vie à battre. Vont négliger nanzambe bazoya, bazo pesa valeur na bâtiment. Et là, on a ça là, on passe. Bazo pesa valeur na bâtiment. Mon frère, ozo mona na bandi, ozo kota l'église. Mais ozo mona bâtiment na balinga batonga ba colonne ba tiango en or. Mais eloko wana Bible lobi nzamba vanda kana biloko batongi na maboka bana na batu te. Mais tout le monde on peut le lobe église belé, vont sur côté église l'ingles à la podium moko ya kitoko. Nettement dans l'église, on attend dans la télévision, na sima nango ba check ça, ba check ba biloko kitoko, donc ça dit il lomo pona ko impressionner bandimi. C'est dit à quoi? Monde à l'élo. Te wana saka bon moto, moni bon moto, l'homme voit ce qui frappe l'œil. Et moto saka tirer na biloko zo frapper. Tant que mon église on est à bongo et tirer que yo po kende ngana soloba. Malgré ba sali l'église, to sali l'église les loto embellir yango. Mais quels sont les résultats na vie ya ba chrétien? Résultats zali nini? Résultats zali nini? Ozo embellir l'église mais mutu oyo il faut ça la sauver ou embellir kati na yete. Na église le loto tondisi ka haine, to tondisi jalousie. Pourquoi? Parce que ba embellir ba bâtiment mais ba tiki ko embellir kati ya mutu. Message oyo so ko embellir kati ya mutu, c'est un message à repentance, c'est un message à conversion. Mais le message on les a prêché, c'est-à-dire que vous prêchez un message moko, c'est-à-dire il y a peut-être il y a besoin, il y a ça mokili awo. Si ko pona ko attirer mutu, moni mutu nyonso, ngana mona kango, mutu so le ka église minonde yango yo. Bino samela kapena awo. Ngana ko ya église boyete, église salité boy. Pona ya monima, na miso abomota moni ngo salité. Ouais. Mais peut-être c'est là où il y a la vérité. Mais pour na ça attirer na ba bâtiment oya minene wana ba bâtiment wana pourquoi et kanisi que c'est là où Dieu réside mais Dieu ne réside pas ici ka obana batu batongi et luka kwa mbelire et ça kati ndenge ndeko papier kilolo lobby en tout cas merci mingi na Fallon Musasa na Ornella Musasa en direct de Columbus ba petit na ya kati lelo toza dimanche mukolo yenga ne na seple na sala bona homme de Dieu et bongo ndeko papier kilolo lelo batutu ba koti na confusion. Ba titre honorifique automona kana basa na nzambe archbishop révérend évêque archisoginini évangéliste ba titre wana honorifique ezalaka na rôle nini nango ezalaka nini archbishop évêque bishop na habité mais comment on peut différencier biso au pasteur au révérend ezalaka dit à quoi? En tout cas, monsieur Christian, autour de la malamu, au moni babilo quoi na isaka babilo ko ba titre ba to ba s'attribuer. C'est ça ba titre. Et ça biblique. Bon, archbishop c'est en anglais. C'est en anglais, bishop na archbishop bon na baraté c'est en anglais. Oui. Bishop ça ka ba benga par exemple référent, oui. Ou bien pasteur, Oui. Bishop. Donc mais ba référent ba évêque le quoi ba évêque ça peut biblique mais le mususu biso be to komi ko bakisa yango hein to komi ko bakisa yango mais titre ça n'a rien à voir hein ce qu'on a dit que Paul a dit na titre nini ko bien apôtre Paul et puis plupart na Bible mi Paul vient mo be frère Paul vous comprenez Pierre to bien Pierre non to bien pasteur Pierre to bien Pierre nani bishop Pierre mais to bien Pierre o apôtre Pierre à lobaboy vous comprenez ce que bangonde soko bengi apôtre Pierre bengi Pierre o manqué yete o comprend Pierre okuto sa mukolo bo bani makambo soko bengi Pierre okuto le bibo na Bible o manqué yete mais soko le binelo par exemple que non papi kilo okuto a tei boy bona ngana moni ngo ndire o vexen ngai comment se fait-il ngai vraiment na sa révérend ba titre za malamu titre za na ngoma bete ako bengo titre ako bengo na kombo moko boy mais ce n'est pas ça ce qui est vraiment important na makambo to sala malgré ba to ba se coller trop na ba titre na lobaki lo mona bi ete eza na ndeko moko to kola to kola makambo nzambe to yebani to kutana nzela na ebite akoma nani ndeke saka mo mikolo ebele bozo bana susute papa ndenge ni mikolo ebele mon frère habite nakoma référent pour na ye lobi nakoma référent donc peut-être pour na moso mona na bengi bongo na ebite ngani mo sumuki to ye na soki ya lobi ke soki bengi frère ou bien ata pasteur azomona ke ya ça na niveau qui pasteur akoma na niveau ya référent akoma déjà ça mati niveau s'il faut to lo bango ndeko papi gololo ça dit ba évêque ba archbishop et ça la kaka ba titre moko honorifique s'il faut lo bango oui mon frère ba grade moko teke ndenge nzambe nde acha ba grade wana te omoni nzambe yesu yemo ka pesi bato ba na ça na 5 ministères ministère pastoral pasteur prophète
évangéliste, ils n'ont pas ministère. Ah. Mais biloko mosusu toke évêque eza parmi les 5 ministères te. Wana eza kaka titre moto amipesi peut-être ya titre moko balingi bahonoré yo quand même. Bahonoré que no papa na biso tala boye bahonoré wana eza moto bato bango moko organisation ya bato bahonoré yo. Mais nzambe apesa biso batitre moko normal. Docteur, pasteur, évangéliste, c'est batitre moko normal. Prophète. Bristaline Mwamba, je pense qu'au comprendre explication, il y a l'homme de Dieu, Papi Kilolo. Donc, au Benganao évêque, ou au Benganao peu, et ça, le titre moko, oyo, et ça, il y a mon kilinding et pesa massif, on a le bon bien. Je pense que Balanine sur le Nabiso très bien, tout ça, on a mon sal Nanza, mais l'homme Papi Kilolo. Mais émission Nabiso, tout le Beleyango, et ça, émission Autobeta Ramasolo, n'y a surtout sauf rien. Les lots, tout ça, dans la ville à Kinshasa, n'est Papi Kilolo. L'actualité de temps en temps, les actualités à tout moment, les actualités chaque fois. Tout comme on a un dossier Covid-19, docteur Mouyembe interpellé à niveau de la justice. Interpellé à niveau de la justice, on a expliqué biso la vérité par rapport à la Covid-19, par rapport à la suite. Parce que jusque-là, on a fait 2 mois. Vu les acquis confinés, Gombe, confinement total, mais Moussala au peu à la commune à Gombe, on peut tout moniter. C'est quoi le temps où il faut ça, l'homme de Dieu, mais ça quand même, Motunakati, Mboka Nabiso, tant où il y a information, bon, est-ce qu'il y a un ou mettre avocat à salir plainte contre le docteur Mouyembe? À cause ça a raison ou à cause ça a tort? En tout cas, bon, on a évité de contribuer, on a contribué, ceux qui ne découvrent pas raison, bien ça a tort. Je pense que tant et puis c'est mettre avocat. C'est mettre avocat. C'est-à-dire que tant où il y a eu les canisiouana ou bien eu comment cette commis à se rassurer que non, je dois porter plainte. Vous comprenez? Je pense que à réunir tous les dossiers et puis à la piste, et puis que si on a touché oui, parce que quand on porte des plaintes, ceux qui ont la preuve, c'est-à-dire comme peut-être et ça paraît que le corona est frappé. Na que le corona barrière ou na évité et ça comme le bien côté. Pour ça paraît que corona est frappé, mboka na biso coronavirus salité, mboka na boy. Mais docteur Mouyembe ba bi secret. Ça veut dire que réellement ça là qui ou bien salité. Ceux qui a que porter plainte. Mon frère, yo que le mona mboka na biso o, et comme ça. Congolais tellement on attaque le bas. Na le que Congolais donc ce qu'on la politique, on ça on est pour na poche pour nanginda. C'est le bakino pour nanginda. Ce qui peut Congolais comme pasteur. C'est pas nanginda. Pour nanginda. Vous comprenez? On sait que nous sommes ça là wana. On sait ba jeune nous sommes na 40 jours, ba 100 jours. Ba jeune nous sommes en réalité. Et ça n'a pas na yemo quoi se retrouver. Hein? Et puis nazo boya bango te na ko le batek ba jeune wana ba travailler pour na non mais en réalité na bité que na cité comment mututé. Na bi mingi la majorité mona mutu so gêné mais mingi mais pour na se retrouver. Mutu pe atangi classe a comme docteur na Congo. On a mutu na passer qui on dit docteur basignaka comment ben serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate papa, ils a premièrement la vie humaine est sacrée. La vie humaine est très sacrée. Mais au comment on a bandé quoi na vie humaine comme le corps donc n'habite bandé comme sous bazo monango pour na comme à sali médecine pour nous se retrouver. Donc il est prêt à tout. Au sali médecine pour nous se retrouver. Tu es prêt à tout. Mais habite sur ma toujours en mboka oyo et ça ya solo. Mon frère. C'est que d'après yo, le maître avocat là, il peut avoir raison par rapport à la plainte naïe. Non, il peut avoir raison. Peut-être plainte naïe et que font l'absolu et que font la somme belé. Parce que la plainte monsieur Zarabino monyoka mabé, mais peut-être tant que docteur Mouyemba ko se justifier, de comprendre réellement qu'il a raison. Ah, docteur Mouyemba a raison, monsieur te mena condamner. Soit docteur Mouyemba a tort. Vous comprenez? Normalement peut porter plainte à ça mutu non, à ça libre. À ça libre, à cause ça peut-être peut écouter bande ko belé parce que dans mboka o ba comme obi que corona e ko comme cop. Parce que congolais ça na raté la cop. Corona peut comme cop. Déjà comme da cop puisque na moment où ça na batu musupi ba ko s'enrichir na makambo oyo. Si photo lo ba yango. Bande ko ndeko na ngai. Na mboka o to sambela to bisa nzambe. Hein? Maladi wana tozana nzambe Congo to kufina no trona ba guerre tozo kufa chaque jour nzala tozo kufa makambo ebele na Congo ozo susu coronavirus obakisela biso nzambe papa to fukami tozo bondre nzambe soki likambo wana ezali eleka mais yo nzambe peut-être nzambe ayoki ba prière na biso nzambe alobi nazo épargner bana na maladi wana
mais yo zui maladie wana na ndenge na yo nzamba sa épargner biso ha siko yo zui yango na ndenge na yo fabriquer otie osupe ba montant na yo ya bato otie par exemple oyebi que siko na minute wana ozo défier peuple congolais comme dans 1700 cas ozo défier nzambe ceux qui réellement 1700 cas wana gloire à Dieu ceux qui bongo mais ceux qui ça bongo te en tout cas ozo défier nzambe ngana solo bateke bato ba kosi chiffre non chiffre wana ekoza la bongo parce que ngai na yo to za ba expert bango nde bayebi ke maladie eza na niveau tel soki balobi biso tondimi biso mpona soki ezalaka so bango balobi biso toyebi kaka amen ndeko papi kololo jour pour jour kaka badossier mikolo eza na kati ya parquet makasi est-ce que bien oui on est au courant de ça eza makasi na kati ya parquet tolali tolamuki tomoni actualité le pasteur Théodore Mugalo convoqué au niveau ya parquet la grande instance et pas ya ndeko na biso Ibrahim Kabila motif ya convocation na ye enlèvement na menace de mort aske kosala ye convocation Ibrahim Kabila afundi pasteur Théodore Mugalo ozaki ancien chef de la maison civile et chef de l'État Joseph Kabila. Bon, tant que yo homme de Dieu, patriote congolais, tant que ozomo na biloko bongo, c'est-à-dire moi on a fait Mosée Laurent Désiré Kabila accueilli ko porter plainte auprès du pasteur Théodore Mugalo. Au juge qui a c'est l'analyse au ça par rapport à ça. En tout cas, merci. Bon, dossier on est un peu moins compliqué. Pourquoi? Parce que na évité pourquoi ya kendaki ko na évité parce que nana kiongo na radio te na soko na mona na réseaux sociaux na évité si Soumaël au illustré bisongo puisque Ezaki Lomo et continue opéra news c'est une information sûre en tout cas ngai na mona kiongo mais na sûreté que bon est-ce que peut-être ezaka ndenge batu ba publiaka na ba réseaux sociaux mais ceux qui ndeko wana ndeko so benga mwana fait musée Laurent Désiré Kabila ndeko Ibrahim ndeko solo bana ki amemi na éviter loko nini ya remarqué est-ce que tango ba leva ki amona ki elongi ya pasteur Théodore Mugalo mona ki te mais soit disant senoye batu o ba leva ki eza unité mongo non identifié bon wana ezana no un peu moins clarté bon peut-être yé moko pasteur tango ko makuna akomeka ko se justifier pour na nini ba inviter yé pe pourquoi asali kaka te a citer pasteur wana parce que bien chef de maison civile donc c'est lui qui est censé y avoir une famille biologique il y a chef de l'État c'est ça les rôles il y a ndekwana il y a chef de maison civile ça censé avoir recensé bango il y a koyeba il y a peut-être bon invité ya zo même sur la justice pour quelle raison pour ce qu'à mon qui on ne sait pas tout à l'anano bon peut-être il y a moko pe eloko ya sali wana ebelo ko ça il y a moko ebelo ko ça mais ngana peut-être bien côté donc ça matériel moko to lingana no pied moko pasteur era ko comparaître era ko samba to ba moya ko tirer ba élément to ko tirer élément merci bongo ndeko papi kilolo to lali to lamuki susu ndeko na biso pasteur mokona évêque na kata prison à Santi Makila asala ki crise est-ce que bato nyonso to bakangaka na ndenge ya politique bakotaka prison puisque to mona pe ndeko na biso Coutinho kobimabimaka prison abeta masolo ebele babeta ye basala bamenace ebele tozela nini puisque évêque dans l'assemblée dans ba comparaître eti na niveau ya justice mais déjà bandi bamenace de mort tant que yo ka iloka bongo au juge qui on ndenge en tout cas ndeko ngapena yo ki bon ngana solo ba parce que le bamina nous té officiellement ils en a ba réseaux sociaux que non évêque avec menacé et puis jusqu'au point que Santi Makila biloka markwana mais ceux qui vraiment ils a bongo et ko salanga passi hein ko sala biso passi pourquoi ba servir évêque avant tout à part biloko nso to publier ba osala ba lo baboy to biloko moko ndeko Christian évêque c'est un serviteur de Dieu il a servi Dieu hein, il a servi Dieu et il sert Dieu hein, il sert Dieu donc quel que soit aspect nyoso yoko komemela yango mais longa na ebike asa ela kanzambe c'est un serviteur de Dieu mais ce qui est commis qui est comme matina ba menace de mort ba balande la boye na ebité qui est derrière c'est na dossier wana pour na peut-être ba menacer bon na ebi yango te mais tant on apprendre yango ça lenga pe passer ngana ka sa côté prison ka simple ne ba toketa prison hein ne ba papa na biso musu ba côté ba prison awa
Mais comment il y a commis, bah, on a poursuivre, bah, l'enlever dans la prison, tout ça, bah, que nous bêta, bah, menacer, tout ça, et comme il y a un niveau ça là, mais vraiment, il faut qu'on très très attention avec les serviteurs dédiés. Serviteurs dédiés à Mouki à Zalagate, il y a Mounene à Zalagate. Ce qui a koi à Sali les Sumu, à Bébissina Nzambe, Nzambe ou établir Yoana, à Bindenge Nini à Osila Nanaye. Nzambe Yemo Asila Nana Batunaye. Mais nous, on a ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire, que yo touché té. Et ça, le Saoul, Nanzamba, sa BBC. Et puis, si tellement David, bah, tu es déjà ma fouta. Ce que personne n'est pas que le bon Saoul. Yo ko Saoul té. Non, mon David a son occasion belé à barrer Saoul, ya Saoul. Mais à ça là, yangote. Alors, je ne peux pas toucher à un oin. Mais étant on a bengue un oin, David a sa BBC. Saoul a sa BBC, Nzambe kala. Nzambe écoute ça, ça coûte na Samuel. Que je l'ai rejeté. Mais tant que David a eu occasion à Kobomaye, je ne peux pas toucher à un oin de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ça n'en ait. Mais qu'est-ce que ça n'a pas souvenir? Ça n'a pas souvenir. Il y a des moments où on a passé, peut-être qu'on a une occasion. Et ça n'a pas sacrifice, mais on passe là, on a une. Mais les lots peut-être comme un niveau mokoboye, même Abraham a comme un niveau mokoboye, a cédé. David a comme un niveau mokoboye, a cédé. Salomon comme un niveau mokoboye, a cédé. C'est ça l'homme. Moutako ya ranaye. Même quand on a zolo, on a beta tolo, on a danger. Et comme on a maman mokoboye, on a cédé. Moutako na bango. Parce que c'est pas na bango. Donc ceux qui ndekoana peut-être beaucoup profiter parce que soit des ça les bêtises, soit des ça boye. Mais keba, et c'est le coup là, moi na yankoi. C'est-à-dire Nzambe nda sana droit ya kopinir ye. Nzambe ka moni mona yankoi. So moni nyama makasi otambo na Nzambe sa simana ye, et ça ka mona na ye. Nzambe ka nda sana droit ya kopinir serviteur. Nzambe ko me mettre pied au mur. Nzambe mo amema Saoul non, bon, pied au mur. Nzambe ye mo nda sana dernièrement sur ba serviteur ne, ce n'est pas à nous ya ko régler ba compte. Sinon te vraiment na ko lobango que rozala moins compliqué. Ils ont dit ko na bilanga Nzambe wana fokopika. Fokopika, merci Neko Papi Kulolo. Je pense que tu as commis vraiment na suko émission na biso, mais na ko ta émission bo été parce que dossier 100 jours et zo toka kaka se kotoka na ko senga na Christian Soumaël tela biso image oyo bomona ndenge ba pesi biso ba détail ya dossier 100 jours na ba montant na ba modalité bo tela na vidéo oyo bongo to songa la si 2019-2020, Vital Kamerhe, directeur à cabinet chef de l'État, victime de la diabolisation, de la corruption, il y a un programme à 100 jours. Mais, et bandi en avril là, des sagas vraiment à 100 jours. Nous sommes bazole sabiso bilé ya lokuta. Parce que basé na ba mikanda oyo, ils en embriement. Balobi boy, ndeko Kamerhe a détourné mbongo ya l'État. Que, alekeli na ba marché, o ba bengi de gré à gré. Lokuta, contrat Samibo. Eza contrat oyo tozwaki na maboko na ndeko Chibala. Balobi lisusu ke ndeko Vital Kamerhe attribué ba marché na ba entreprise fictive oyo tobengaka ba entreprise ya kiyanda. Wana susuka na lokuta ko ba société na nyonso eza identifié na registre de commerce wana mai. Bakeli susu kolobake ba futaki entreprise Samibo 47 millions pour na 3000 maisons. Suka na lokuta ba marché à 3000 maisons, eza ba marché zo concerné entreprise Ousmile et non Samibo. Ndeko Vital Kamerhe a passé ba marché à 10 millions de dollars na entreprise Strat Plus pour na bakisi. Suka na lokuta totali mikanda entreprise Strat Plus na contrat bakisi azo kaka 5 millions de dollars pam. Au sous lokuta monene que programme mba 100 jours et bimisa 400 millions de dollars. Nzoka programme mba 100 jours et bimisa 272 millions de dollars au trésor public à bimisa. Mais le gars va préparer qui ba document wana lokuta sur base na yango ne ba ko inviter ba ko fixer procès pour les 11. Autant la citation à comparaître ya TGI Gombe, tout monde en kati détournement ya entreprise Samibo, il y a 48 millions de dollars, détournement ya 1 154 000 dollars. Ils ont concerné ba frais de douane, na acheminement ba maison préfabriquée. Détournement, il y a somme il y a 2 137 500 dollars au trésor public. Après ça qui na entreprise Ousmile, ote ba pesa lupang moko boye na mwana, yango tozo tuna. Eza procès politique, eza vraiment justice, to batu balobi Vital Kamerhe nyamako fina, to fina. Merci Christian Soumaël na réalisation ya vidéo au télévision. Je pense que élément oyo bat musu ba kotala yango musu ba kokamwa bon
eza entre guillemets nalakisi bino video oyo eza teke bondima makambo bato basali puisque ezaka bato groupe de gens basali video na mpona kolakisa par rapport ya innocence ya ndeko na biso Vital Kamerhe ya bamonta bien bamodalité ou bien ya accusation oyo bazosala sérieux bomoni balobi babi dossier 100 jours bien contrat ya maison Samibo ezalaki contrat oyo depuis époque ya ministre na biso oyo atolonga kala mingi te nani Bruno Chibala bolani ndenge bato balobi mais nakozonga pa mo moke pa ndeko papi kulolo poto sukisa na émission na biso tokomi vraiment na suka pona yo ndeko papi kulolo tango zotala omoni video balakisi oyo bapesi na ba chiffre na ba monter ba modalité ba meki koloba ke makambo dossier on esa makambo ibanda depuis kala dossier 100 jours ndeko na biso ministre Bruno Chibala ye mutatika yango ba contrat ye mutasala yango mais lelo rattraper les sous-outils na bandeko na biso Vital Kamerhe to moni akoti kasho to moni bato baza chaîne eza molai bon selon yo ndenge so mona procédure kendele na ndenge procédure bandela puisque lundi alobi déjà bako attendre deuxième phase ya procès idée no ko porter ni par rapport ya dossier oya 100 jours. En tout cas merci merci pour la motuna na omoni question ana makambo dossier à 100 jours ya dossier moko est un peu bon ezana lulenge nango ezana bana kacha ko salela yango mais longo moko ngana koloba boye na koloba ete omoni ngana komela longo moko na ana ina ngana lobi j'aime mon pays alingi mboka na ngai Ouais. hein alinga telema mboka na ngai chef de l'état alinga kai hein Vital Kamerhe aza mwana mboka alingi pays attaque mon frère attaque notre grand frère mais longo mona lobaka boye na mboka na biso Christian soki na moni ka mutu akomi pona akomi ko contribuer na destruction ya mboka te même aza chef même aza mokonzi ya mboka donc na mona ko ndire mutu na longo na motema OK na mona ko ndire longo na motema parce que wana patrimoine na biso wana tolo bani Vital Kamerhe nda longo na motema e alongo na motema te ngana lobi na tombe na wana te atombe wana te tango bandeko bazo sala babike non basali basali ba monter na ina bango wana pona ko prouver innocence ya mwana mboka ezala kaka ya solo oui ezala nde ya solo soki kutu eza ya solo ngana kosepela na kobeta maboko wana soki tolinga toyeba mbongo wana ekenda réellement wapi parce que il faut bango baprouver innocence na ye mais tosala yango te par fanatisme tosala yango te parce que tozali bato ya omona mboka na biso Christian tozala problème moko bakongolais tosala tosoutenaka susu mutu te mpona abongisa mboka bakongolais toza boye na baparti politique rare na biso na kosite kombo nango mais nakosite te mpona polémique oyo mpenza ezalaka na vision ya Congo mais mingi tosoutenaka balider na biso parce que toza na kasi ya kose retrouver moto akosoutenir leader non parce que même ye moko aza conscient na kati na ye ke leader nanga tina ye te abetaki fo mais na kati na ye ayebi yango mais azosoutenir ye parce que eza place nanga se retrouvaka lokola aza fan na ye lokola aza fan na ye place na liaka azosoutenir yango nde siko place mboka oyo tokoti na phase ya mabe nde eloko ezoboma Congo c'est-à-dire moto akosoutenir mpona vendre na ye akosoutenir mpona intérêt moko communautaire te akosoutenir libumu na ye c'est-à-dire que mpona ye bino bolala nzala bosala etali ye te mais bokangi leader na ye oyo apesaki mwa 100 okomprendre bokangi leader ne pourquoi non mon frère ntango bango baprouve eloko wana batie baimage oyo bango bazolakisa wana soki ndeko wana aza innocent c'est bien mais soki aza coupable il doit subir la rigueur okomprendre soki aza coupable akosubir rigueur ya loi c'est comme ça la justice c'est comme ça pays tokomi déjà na état de droit ntango tokomi na état de droit il faut kopika mpe nde ntango tozoloba yango état de droit nanu kutu ekoti mpenza te ekozokota eza na kati ya koya ozokomprendre eza na kati ya koya ntango bango état de droit ezobangisa bato ebele papa état de droit nga nalobaka yango nalobi moni mboka na biso ntango toloba démocratie toyebaka yango te si toyo comprendre démocratie ezala nde oyo ocomprendre sikoyo tokomi na makambo bazoyekola état de droit ndo omoni telema moto asa mesana na ye mabe ata bolamu ezoya mpo na ye azondima teke eza bolamu babandaka kaka boye babandaka boye me ngai naosambela nzambe ya lolo eke état de droit efanda na mboka oyo po ete mboka oyo sel eloko bible elobi na biso eza kaka justice nde elevaka une nation eza kaka justice mpona mboka ezala fermi il faut justice na bino ekoma makasi ndenge chef d'état azolobake tokomi na justice moko indépendante c'est un peu ça donc en tout cas bango bakosala bako tout à fait normal soki ndeko aza innocent na biloko tozomona wana en tout cas